apesa ki ba tricot. Ça musa bango. Toko lemba te. Soko yo tiki moyibi te, otiki population na biso kimia te toko zala kaka sima na yo. Soki babimiso na prison lelo. Toko zala sima na yo. Obongi te, otiki te toko kanga yo tozongi si yo lisu. Toko lemba te. Voilà. Tambola, telema. Tambola. Awa. Comme il y a biso yango, ko kanga kabino ko présenter kabino. Mokili mobimbe mona kabino. Usana boy. Baba na la se. Voilà. Ça musa bango. Toko lemba te. Soko yo tiki moyibi te, otiki population na biso kimia te toko zala kaka sima na yo. Soki babimiso na prison lelo. Toko zala sima na yo. Obongi te, otiki te toko kanga yo tozongi si yo lisu. Toko lemba te. Voilà. Tambola, telema. Tambola. Awa. Comme il y a biso yango, ko kanga kabino ko présenter kabino. Mokili mobimbe mona kabino. Usana boy. Baba na la se. Voilà. L'OPJ, toi tu as aussi la maîtrise de ça. Ça va coûter un peu mieux, il y a un mandat comme ça. Donc on les babino fait, attends, quel coup tu t'es. Mais, on continue quand. Vous connaissez que ça a plaisir pour la représenter, vous croyez ça? Colonel. Oui, colonel. En général, je vais vous présenter cas par cas parmi les personnes qui sont amenées par devant vous. Monsieur Jonathan Mukubwa Amouran. Le jour où vous avez entendu les coups de feu sur l'avenue Léon, il y a eu beaucoup de balles qui ont été tirées. Il y a presque 5 ou 6 personnes qui nous ont appelés. Ce monsieur, ce n'est pas à son premier forfait. Dès qu'il arrive à 18h, 19h, il barricade la route. Il a son groupe de malfaiteurs. Il commence à rançonner tout passant. Lorsque les gens ont appelé, j'ai appelé mon adjoint Adem pour qu'il puisse vous tenir informé. Il a envoyé une équipe. Arrivé là-bas, les policiers ont été fortement menacés. Il y a eu même des blessures. D'ailleurs, vous avez donné l'ordre au P3 d'aller faire soigner ces policiers.
de ce monsieur ici. Merci beaucoup. C'est comment son nom? C'est Jonathan Mukubwa Imurani. Chaya. C'est un monsieur Jonathan André. Jonathan André Kabumba Bungias Theodore Élément Ramazani Lutala bango baza ba voler bamiyibi bazokotelaka bato na butu na bandaku bazokosa toza na munduki bakoti bazwi biloko ya bato oyo Jonathan André ndeyo akoti na ndaku ya bato a menacé mutu wana azwi somme ya 400,000 francs. Wapi ye? Yo. Oya mandefu. Somme la na gilet. Tinde la na gilet. Oyo. Yairi boti ka to kangena photo na etawa. Boy. Kabumba Bungias. Ye. Avant-hier à 2h du matin, on m'a appelé au niveau de Soficom. Il a tenté Koko Taïba. Oui. Na Soficom. Ramazani Lutala. Na 4 km route rail. Route là. Na tinda ki pe jeep kuna oyefenga na tinda jeep. Boye mokonzi. Akoti kuna a menacé bakolo ndako na baninga na ye bakini, mais on a réussi à les maîtriser, bazo wiba. Toujours rail. 4 km. Toujours. Groupe oyo moni awa mon général ba shege ba kulum. Ba melibangi na mwana mwasi wa. Msana bango na butu bazali na hôtel du marché, bazali na Kadeko, donc na butu bango kotambola kaka kobotola ka batu biloko. Donc msana bango komela bangi na mwana mwasi wana. Ba torturer mutu moko victime azali, il a été entendu sur PV. Monsieur Keta. Oyo babeta kawana. Eza bango te oyo eza groupe oyo ezali groupe bakweli mutu babotoli ye mbongo babotoli ye telefone bazobeta ye te baye kobenga intervention ya la police mi bapiki babimi na théâtre besi bake kokanga bango nyonso egroupe na bango ndenge bazali donc bazaka basheki. Merci commandant, courage. Kanga bango chaba. Chimama. Voilà mes chers amis, ndenge toza kolobana muke toza kokende toko démanteler ba réseau nyonso. Tous les réseaux, nous allons démanteler ça. Et sachez-le très bien que au fur et à mesure que toza kokende pona babiloko oyo, au fur et à mesure que baza koboka pe ba manduki. Munduki baboka ki na se ya conteneur eza wapi? P3 na Air Force. Il faut amener ça ici. Non, on appelle ça qui va. Place nyonso oyo baza koboka ba minduki. Tozwaki déjà moi 4-5 armes oyo baza koboka wana. Tokolakisa bino tactique oyo biso toza kosala te, mais faites beaucoup d'attention. Oye koyiba soko koti na kati ya embuscade, c'est très difficile pour s'en sortir. C'est ça le problème aussi. Voler c'est bien beau, tu le fais, tu es content, tout ça. Mais tu ne sais pas ce qui t'arrive. Oya vendre boye, surtout que ça na kati embuscade, parce que yoza ko beta masasi. Biso beto ko beta yango. Proportionnalité et force. Au bêti masasi biso beto ko beta, mais biso to ko gagner parce que nous sommes tous allés bato gouvernement, tous sommes des loyalistes. Yo zali voleur. Oza moibi. Beto ko suki sayo. To ko suki sayo.
tozalaka na bamiyibi musu bazaka kolimwa mais alimwe place akei koapparaître akuti toza kozeleka a place wa alimwe 3 fois 4 fois 5e fois tokangi muyibi ya salité ya konyokola population pour rien muyibi ya bozoba oza koya obreke ndeko na yo obotoli mwa babiloko or munduki wana bapesi yo mpo okende kobunda nango mpo na ennemi obalusi kano ozolekisa population na yo muyibi ya zoba ya bolole tokokanga yo tosi tokangi tokokanga oyo c'est parce que bakutani na lelo lendi oyo tokangaki mosusu wana baza déjà na parquet mosusu baza na auditorat monsieur tokokontinue kokanga tokolemba te tokokende ti suka ndenge tokoloba tokokende ti na ti ngonga yo tiki te biso mpe tokotika te tokolanda yo eza blague te ces gens ici na butu ce sont des petits dieux Nabutu, ce sont des petits dieux tels que vous les voyez là. Voilà mes chers amis, population na biso il faut dénoncer. Population ya Maniema, il faut dénoncer s'il vous plaît. Vous avez déjà le numéro que nous vous avons transmis. Vous avez mon numéro, vous avez le numéro de mon adjoint, vous avez le numéro du commandant ville là. Vous avez 3 numéros que nous vous avons remis. Appelez à tout moment, nous sommes là pour ça. Ça c'est notre métier. Ça c'est notre métier. Vous nous appelez quand vous voulez. N'hésitez pas. Nous devons en finir une fois pour toutes avec ces bandits ici. Qui se croient la nuit des petits dieux. Nabutu bakokuta yo, bavandisi yo, bakomi ko basala boye mabe, basala yo boye mabe mabe. Et ces gens ici. Akoya na nzete, alobeza na munduki abandi ko buka porte et tout là. Na moi bakomi loko bandokia, bavandi boye bakitimi tout. Mais la nuit